Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Éteins. Voilà. Tala, naoko bandaku na quelques minutes. Comme ça, tout solo la peau. Et là, Félix a battu. Zoga. C'est pas possible. Naoko bandaku. Mais c'est quoi ça? Hein? Aventurier. Ah non, c'est pas possible. C'est quoi yo? Tout ça pour ça? Tout ça pour ça? N'a pas ton mot comme moi. Je mélangerai, ok. Félix a aventurier. Elle bino eloko ezate. Eloko ezate. Bosi la gala so na ko bandaku. Fokomona. Hein? Aïe. Akolongola ilu kamba. Taliba. Lelo bomi kangi singa na kingo. Félix akosa nini bandeko nanga. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire bandeko. Dil ne makambo. Dil e kangi. Hein? Dil les accidents. Ma hypothèse tout au Bino. C'est impossible à ça quelque chose.
Yesu mwana nzambe koma tokiti boye nzambe ta akende Goma kote aprometaki bato na Goma aka kozonga kuna azonga Goma ulalala Yesu mwana nzambe naokoma ndako naseka nanu botina lemba Félix aventurier aventurier bandeko balobi la main qui donne ya elela la main qui donne nde yango moto ezokomande ye il ne peut rien faire il ne fera rien banonso wana to asali wana il ne fera rien ye baolingele boule côté mosusu eza badiversion nayebisaki bino yango depuis kala eza badiversion politique ya stop and go to créer moi diversion moko boye Assemblée nationale balobi pe bango pe ba reporter makambo Rouberwa Félix aventurier oula loyaka Yesu mwana nzambe sikoyo bataliba o douche o puis botaki kosepela awa mikolo yo si malobi abosekaki bosote ye tokomi na justice sikoyo justice ni bozwi kaka nanga lili tu justice papa na ngai Félix pardon kende kolia iboke na yo ya mbwa soki balambelaki yo soki nini kende bosinganaki ngolongi nyembes akendaka kosinye bandeko na ngai Félix alobaki ye ndenge aza wana aleki bakongole tu moto akitiselaka Kabila coupe moto akitiselaka il n'y avait rien à... Même si depuis moi, il y a une déception au Bogotsoa. Quand on dit ça, tout ça, il y a une déception au Bogotsoa. Hein? Quand on a fait déception. Parce que, pas tout le monde croire à Félix, et Talibro, Niembe, Sinkana, Nangai, Marie-José. De Azanangwawa, na Kingo. Azanangwawa. Oh, à Kolongola, Ilunkamba. Oh, à dissoudre l'Assemblée. Oh, chia. N'a expliqué qu'il dit, ne pas dissoudre l'Assemblée, il faut qu'il y ait conflit permanent. Parlons bien, conflit permanent entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est quoi, Kati Nanga Ngwanda, ma chérie? C'est quoi, gouvernement wana Ilunkamba aza moto ape perdre ya Kabila batia ye po ala lisa penya Félix Pongi asale lo côté wana Ilunkamba côté kuna Janini Mabunda moto ya Kabila bakozwa conflit wapi parce que autorité morale na bango ezalaka mutu mosi ye wana Kabila donc conflit kozala te sikoyo constitution lobby pour à dissoudre il faut y aller Félix à consulter les institutions, à consulter le premier ministre, à consulter les deux chambres. Ce qu'on a consulté et les deux chambres, donc, na gouvernement, premier ministre, tous ma Kabili. Barolingate. Parce que Félix Razawana a coquille même pas, je dis même pas Kolongola ministre, moi va révoquer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc il n'a pas aventure ya boete na éviter mais makamako comme conseil sabatu. Président Yewana. Président Yewana. C'est que bino bataliba wana ko ganga fati azui justice azui cc nye cour constitutionnelle baza 9 Misato Kaka
yango wana oti konome bango 6 ya majorité kuna ata balobi bakata likambo Félix akolonga ndenge nini aya bandeko na ngai donc ntango baningisaka ye na mwa bamenasi wana mike baningisi ye boye Félix aningai na obanga parce que ntango mpe perde bakei kuna epa mabunda banini Félix aobanga bakelingele bule mama na ngai naobi ke non nakopaka ndako po nayebisaki bino bandeko ya rien mama j'ai tout ya rien il faut kobengana ye na makasi Félix wana grayuma asali mwa mangungu apa pamba o aleki dani tia losambekba nzapedagara ibitebe lelo ndenge nakoseka bato wana je ne sais pas nake kokundola mpenza naseka boti aye ngayo bato ndenge nini epuis wike bajo wana batie espoir nalandi lelo Paul Chulungu azoloba yango ilunkamba il faut démissionner soki te chef de l'état mama na ngai losombe bai donc te IDPS eza bana problème ya mutu je crois eza c'est plus fort que ça IDPS bana problème ya mutu il faut koluka moyen nini bakende na batindaki mwanda nsemi kuna na kalembelembe IDPS il faut bakende kuna mais Félix osali na oka erreur parce que minembwe nde makambo minembwe biso ka minembwe soko na ba diversion na yo loko komi na yo moto ya bon kozaka no moto ba Rwandais mais sikoyo ba utiliser yo po ba yebi peuple na yo de alobi eloko ya malonga te nazo décortiquer yango la semaine prochaine il aza koentame akutana na bapoliticien banani est-ce qu'il faut lobango il faut zelo kutana na bapoliticien ndo ekosala adresse sikoyo mpo okutana na bapoliticien okutana na baopposant yango nde adresse oyo président azoloba Félix Boniko bana ngai butuka mpe bato nano kimia te bokopesa biso mosala eleki oyebi leo na ngai nasala te tellement na la mbongo te bandeko na ngai mpiaka il faudra que de retirer car na ngai quelque part nabi navanda nazela na adresse wana mpo liboso na bandaka kosala yango mais yango nde moto ekobai kocréele nga toujours mo bampiaka banini mpo eloko aboye mais comme je savais depuis nazwaki déjà bainformation ke eloko yi te yango nabimi na nga nabinaki kameme ta kosala yango nabimi nabina luka ta mo eloko nga mpe nakozonga ta mobulu donc soki navandaki na ndako ndenge nazwa ta mwa 10 euro te Félix a avatiri ça me pas Nzambe na kai mais naibiti Serge tu vois ton président Bosikoyo a reporté conseil des ministres pourquoi bandeko na ngi bo répondre ngai est-ce que biloko ya lobi wana yango ne fa reporter conseil des ministres mais pas pesa bato moi l'air moko ya gravité moko boye qui ko yinda lelo za grave conseil des ministres ba reporter yango Burumona ba reporter nini assemblée nationale il fallait ba kutana peu perdre côté réunion basé pas mabunda bazo zelaye biso bi wow les lois we ande ko pesi mbwambo atu menga na yeba inde tamsa ko démissionner il fallait abaragaya Jonathan Cruz pardon pardon parce que tango bazo ebisa bino mutu anaza na distraction moko le oya koloba a rejoindre Félix au saino erreur au serre bandeko na ngai totika minembwe te pelo ka balonge bimi wana te ngana okenda nazokoma tovanda
bongo na décortiquer bino masolo bino bato banda kozela Félix bomande bosuki bino bato bovandaka na se ya nzete kuna IDPS viva bomoni sikoyo bokozwa misala te parce que mingi rais bazosala bokozwa eloko te. Félix aza remplir parfaitement son rôle de pantin. Parfaitement. Donc, il est dans son rôle de pantin. Et aza remplir yango parfaitement. Wapi bataliba bokota ki bofinga kinga lobby awa to na kise bino ke eloko ekozala te. Bozonga wa bofinga nga lisusu. Je vous avais dit hier, il n'y aurait rien. Connaissant l'homme, il faut autant la politique. Connaissant. Même si vous avez un logo, vous avez la tête. Et puis, Dieu, et le retour, nous avons mandat qu'on a décortiqué. Bon, on peut convoquer les simples, on s'est communiqué, hein. Vous allez communiquer que le chef de l'État a convoqué ma partie à opposition, ma force vive, ya Congo, Nakutra Nabango. Ça ne nécessite pas une adresse à la nation. Hein? Ça a besoin même d'une adresse à la nation. Noble, vous avez c'est un aventurier. Si on benga bemba baya, o benga bakatumbi baya bokuta na bosolo. Benga bango. Et c'est faux leur sont bon reporter conseil des ministres. Je crois que a benna qui est matoy. Yango monaki Kabila basaki na bango calme. Bakoti réunion na bango. Ba juge wana moni bango misato o ba nommé wana. Et vous allez passer pour Basala parce que le coup la FCC baboy bango et vous allez passer pour CG. Mais va juger à Kalawana 9 ou tout baroza kuna maître Kilouba bino atoboke Félix a nommé bino togota la place pour que siéger baoti que la bino placité baoti que la bino placité pourtant bogoya bokuta les 9 juges basali. Les 3 wana au nommé wana ba ok en annexe. Donc dans la place ba au siéger. Parce que besoin négliger force. Il y a moto ya tchakibino wana bo défier pour na bo défier il faut besoin na peuple. Il faut besoin na peuple. Akoy kolongola yi nkamba te. Constitution et boyango. Akoy ko senga ka ilunkamba a démissionné. Pas pousser Ilunkamba la démission. Ilunkamba a koboya yango parce que rôle na ye batindi wana basi ba yebisi que vanda wana obomaele. C'est tout pour ceux qui bazaki na besoin à pays et avancer. Bangaki ba pesa mutu moko boye. O ya ça quand même kitoko, hein? Bazi papa moko boye a pongi ya malili ba pesi. Balobi joyeux. Ola Lisa Félix Ipongi. C'est ce qui se passe. Ilunkamba, est-ce que le premier ministre est actif? Il n'est pas actif. C'est pas son rôle. Nalandi lelo bandeko nangai. Ilunkamba a contredire Félix na presque 147 ordonnances. Ordonnances présidentielles. 147 ordonnances présidentielles. Ilunkamba bloqué yango. Abelo et au sala maté. De temps comme on a conseil des ministres kuna, ce n'est pas Félix le chef. Ozomona 147 ordonnances, presque 150 ordonnances, Ilunkamba bloqué yango. N'est pas ça Félix Yuan. Yango mon premier ministre. Le président de la République a dit qu'il a parlé, ils s'en foutent. Pakistan. Pas que Félix a été.
On sent l'allégeance de Kabila. Baïlunkamba, les ministres qui sont là. Bago baba ministre ya Kabila. Il y a PPRD, il y a FCC. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Parlement, Sénat, Basakuna Kutute. Loka Batambo Mwambakut, Basakuna Te. Félix Isala Bamangungu na yo voyager. Kende Kolobanone à Libanda Kende. Basakuna Te. Bo Bango Bachela yo ba limite. Au moins no suki. Au moins no suki. IDP sinama yo pi bolali eza mamingi oyo na sekana no boete bandeko na ngana okumba na bime nzambe na ngai likambo nini erisima na bima ina ngana yesala na sekana no boete nola na Félix austra na ba geste azolo pa woko Félix a fatigué pardon. Nakena ko bana ko dalia boko to solo na parce que a fatigué ta azonga Goma mati kala na ngai lobana azonga Goma ete Goma azonga semaine prochaine azonga Goma pour ce n'est pas le go livre lembe azakuna akino livre lembe azonga Goma ba osela ye akende komi kata kingwa kufa azonga kuna ninga lobaka okufa pour na paix. Il ne lui reste que ça, la mort pour libérer. Akeno Kufa. Comment ton igno? Oyoko, et ça pire qu'envoûtement. Et ça pire qu'envoûtement. Pire. L'opprobre, basakanakana opprobre te. On déjà souka dans ma solo. Non, il s'appelle un malambala. Opprobre. Ah, ça peut la pas de robot, j'aime. Botier la j'aime. Le qui va taliban va signaler awa. Pas message n'engewana. Pas bloquer bisosus. Botier la j'aime. Boke na YouTube kuna bo s'abonner. Comme ça, tu vas nous faire na YouTube. Botier la j'aime awa. Aya au sambwa. Car na mamado. Ba sambwe. Félix Hugo. Aventurier venant masser basele. Aventurier. La yaka. Vous savez pas. Président. Président Fachi a décidé. Il va. Voilà. C'est fini maintenant. Nazo c'est la nayoka. Nani muto yo. Couvre-feu. Nazo zonga rapide. Nazo zonga couvre-feu. Nazo zonga. Tipo yo nani oyo o nani Mubenga arobela liboma o azala na d'Espagne kuna na Mike Mulowai arobela liboma bakobela liboma bandeko na ngai oya lelaki oyo aventurier o nani oyo kone nani oyo nshole baliki baboma Fachi bayeda pistolet baventurier dans la série Fachi Béher a démissionné. Je vous dis clairement, Félix, il ne lui reste que la mort pour libérer ou sa démission. Parce que Eloko Moussousou est athée. Donc, je crois que l'homme a commis la souka. Boma, mon grand frère, Boma. Donc, Namona Nanumbote. Si quoi, Bolobi, voilà, président, voilà, le président. Félix, il dégage. Ozobon. Dégage. De l'eau, Sambwe, Bino Bataliba, Sambwe, pouvoir ya Moïbi. Ceux qui bosa go soine la Moïbi, Bozongi sa pouvoir ya bateau. Bozongi sa pouvoir ya peuple. Boaba Miibi. Et ba Miibi, Bosuki Sukona ki Moïbi. Félix, il ne fera rien du tout. Bayebi bana ba close bana ba vidéo o ba kata ye tamsu banzolo ko ba Rwanda ba kata ye banzolo ko ba tiaye ba maseke abanyama na kati de sora lobi ka ba agiter kuna ba nye ba kata ye banzolo ko
mokala na ngai ke alobi eloko te eloko ya te et puis asala mo bamenace na ye je ne ménagerai pas mais Félix ça va te pas amitié quoi en menace je ferai ceci on n'a pas besoin de promesses la loi est dure mais c'est la loi bato oyo basali mabe bokoki ko menacer bango te c'est pas possible il faut loi ekanga nde bango président akoki koloba te mpo asalaka bamenace président akoki menacer te parce que la loi est là pour s'appliquer bamende bayiba José Makila bolobi bokanga bango te mais botie bango quand même soki bakoyiba de nouveau non république ekotambola boye te donc eza mawa mingi le Congo n'a pas de président de la République Congo Félix Azaneka azalaka ministre des affaires étrangères ya Kabila tindaka ye commission lokola Kabila koobima te yango atindaka ye kende boye dina tie boye nome ye tia ye kuna tia signature na yo loba boye point barre eloko mosusu eza te Félix coquille vide liwa ya IDPS yango wana j'imagine la déception nayekomela bino na moi nalobi déception ekozala lelo yango bomoni eloko eza te bon alobi abenga bampaka na lingomba baya benga bampaka na lingomba benga bango me biso ndenge toza awa bandeko na ngai bampaka na lingomba tokotia bango mama na vuya bampaka na lingomba donc bako comprendre que on ne dirige pas un pays de katia komi awa par des menaces il faut ba exécution makambo esalama donc bampaka na lingomba ndenge baza wana ago Fayulu blagi te bo aimé ba vidéo na ngana ki ba ko signaler pardon bo tiela ba j'aime merci maman Matina bo ba j'aime na yo bo ba talba musala ba o signaler merci Katina bo ba j'aime na yo bo tondi sa ba j'aime bande ko bose belé bo tsa sango ba signaler yango te ba mona ba j'aime leki bu joba na bango baza ko be ba balali sikoyo bino ba to bo régional ki Félix les Martin Sali on est beaucoup fait Félix Abomi Bino yeah. Ah yes non tout la présidente ça ce sont pas mentir mais c'est pas mentir hein? Donc nega kozonga wana donc singa na kingo Niembes chez Félix Azali, Azali est un chien en laisse. Donc, tant que Azali m'a mangungu na ye, bino bo kanisa que Félix si mokondi. Mais ce que l'inga avancé trop loin, bakangi e kya. Asuki abi hein? C'est ça le chien en laisse. Donc, avant kende boye chien. Quelle déception. Mais je crois qu'ils avaient ma camonzambe parce que IDP, c'est ça, fait partie de il y a l'okuta tellement qu'il fallait des sous-kandengi wana. Pour n'aïna yoto yeba que parti wana et trompa bateau. Sacré. Yo mouto a Félix, bomoni. Mama Fanny, bomoni. Ilunka baza wana. Sikoyo, dans l'équipe on peut s'engager. Quelle est la raison où il a suspendu qui conseil de ministre? C'était quoi la raison? Aventurier grave, donc c'est même pas la peine, donc c'est vraiment un aventurier. Ça m'a mingi. Les hommes m'a mingi Kolanda. Les hommes m'a mingi. Et puis on dit que non, Moutouana Azo Kende, qu'on représentait le peuple congolais. De Félix a représenté le peuple congolais, les Amamingi. Mais Ngana ne sengo.
Nane sengo parce que Ezako confirmé. Makamuna biso to lobaka. Il ne dira rien nane sengo. De ceux qui vont rejoindre Félix, c'est que ça vraiment Moutou et Salamana Mouté. Aux hommes de Félix, donc il est même plus bête que lui. Mais plus bête que lui, béton, béton. Ceux qui crient comme ça sont plus bêtes même que le béton. Béton, ce soit fissure déjà Kala. Parce que de Moutou et Salakate pour na yango. Fissure. Mais nous sommes d'accord dans ce pays. Parce que Babiloko wana nous ont renforcé le combat d'Abisso. Il n'y aura rien, il n'y a rien. L'homme est coincé. Si on a même un cas, il peut perdre la FCC. N'est pas se cailler. Donc, Babimisi Penya est zoba, n'a mis sur battu. Babimisi est vrai zoba, n'a mis sur battu. De tout ce qu'il peut faire, quoi. Parce qu'on sait zoba, l'accès pour zoba na yo. Et on a commencé le Moroboy. Que pour avoir choisi, Félix Kabila a voulu montrer au monde entier qu'il y a plus bête que lui au Congo. Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.